Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Lelo to kozala sous direct na sujet oyo. Nangi na pesi sujet to traiter bokende pe ko sala enquête boye balikama na zoloba. C'est très important. Pourquoi nazo traiter les Camboyo? Parce que Congolais akotaka na makambo nyonso a choisiraka te. Nyonso surtout ekoute pa mopaya pona ye eza découverte et puis eza civilisation avancée. Donc amiku misaka soki a imité même buzoba et uti musika azoko mikomisa. Rappelez-vous ndenge Congolais azwaki na allure ya makasi. Bakomo kolata ba rouge noir. Saint-Valentin, Saint-Valentin. Bamitu nakata te koma ba kombo nyonso mindele basaka ba saint. So tolingi tu expliquer bango que non, qu'est-ce que signifie saint? Est-ce que chez le Congolais il n'y a pas de saint? Akoka tombala moko, tika bakoko wana bayebaka na bon nzambete. Lelo nazolo bela likambo oyo tali mariage avec l'étranger. Est-ce que ça bien? La conséquence c'est que étranger atako obaliye a présenté au bolingondenge nini, il y a quelque chose qui va manquer. Na bandi na likambo salemaka na bane 70 na Kasumbalesa na Musoshi na Chinsenda batoyo bafanda kakuna makamuna zolo baba ibiango. Tango ba japonais baye ko sala sodimiza. Bazai ko extraire ba minéré. Po japonais afanda boye pamba lokola basi ya Congo bazaka de très belles femmes aye a baratine mwasi ya Congo. Et belé baboya ka bandeko na bango bakokole bakota babala mbang. Mais ça ka difficile na bikolo mususu. Yo étranger ya obala. Et ça ka très compliqué. Mais c'est très facile na Congo. Soki mwasa yo kika tala tango Monisco e kokota wa zemi etikali ofele yawa. C'est de la même manière na koyambaka ba religion nyonso na ba science occulte nyonso. Tokene balemba. Ba japonais tango baboti bana na moment oyo kokaka bazonga na Japon bazalaki koboma bana nyonso baboti na congolaise. Bakutuba bango ba poazo bana bakufi kufi. Ngayo nazolo ba makambo oyo tozana mwana oyo grande sœur abotaka me abikaka. Balinga babo maye et rataka et le vit en Afrique du Sud. Dans autant à comboter pour éviter le problème avec ma famille. Et belé bazalaki kidiba babo makabana na bango nyonso parce que les japonais lobi makila na biso ko tikale pa ba senzité. Les arabes ceux qui babali congolaise babala kapona problème sexuel. Suka na nyonso soki alingi akende pa na bango akeye moko po soki amemi congolaise kuna congolaise akomaka kaka esclave botala ba image bokoyeba omoni ba obeta mwasi baso beta bandeko la biso totala boy bokenda osani ni kuna
parce que baboyaka basangisa bambuma. Et puis baza fier na religion na bango bakosangisa bakolongwa bate bakota ya bino babengango bokoko buzoba bafika ka biso ndenge wana. Et biso moko pe to komo ko continuer ko finga yango. To sala mungwa médical mais congolais tozo benga ngoni mungwa ba 16. On vient ici, on vous trouve. Batuni bino nzambe para bino Dieu chez vous c'est qui? Non, chez nous c'est Ntakomba. Ah, vous connaissez aussi Dieu? Oui, nous le connaissons. Di bato ba yebi nzambe. Tolongola bango esika bazali. Babandi kote ya bino balobi boyebaka te bakoko na bino bayebaka te bofingi bofingi boboyi na boteba moko. Bon d'accord, tant beaucoup de ce qu'on a eu à Sika. Résultat ezanini. Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux résultats? Ba patron politique qui a période dans Mobutu babalaka ba rwandaise. Les autres zo futa. Pour nini? Les rwandaises sont très belles. Ba oyo ba pona maka, ba très belles. Mais maka mususu côté ba zara zéro na ko lo bangote par pideur. Bato bino komona bali rwandaise azoloba e bana na nganyo so bazwi bilongi ya banoko na bango baza rwandaise azaka makila makasi faux vérité yango. Na moment ya ovulation abimakana cousin na yi pango po bango batuti baboya makila na bango esangana na biso. Yo kanisi yo deux obotisa ye alors que bazobotisa ye na ndeko na ye ya tribu ba garder makila. Yango bari milinga ka bango moko yango moni na milembo problème ezali balingi policier kaka bango moko ba militaire kaka bango moko ba chef kaka bango moko balingi ba créer eloko na bango moko et belé ya bato ba botandenge wana. Si vous voulez vérifier, allez faire vos ADN, vous allez comprendre que vous n'avez jamais eu un enfant na tout moi sur yo tikobal. Ce sont des pratiques qui sont réelles et vraies. Le Congolais congolais lingaka ko sepelisa mututu surtout étranger ya bala bi bala à côté bi kota. C'est ainsi qu'aujourd'hui la vie nous complique. Tango congolais zalaki kokota ta bonganga ya bakoko na bango tozalaka na buzoba wana te na ba entreprise buzoba nini lelo ko okota ozala na baro ozale pas ba juge, ozala na ba société de communication, ba banque, okokuta bato ba bengami ba science occulte. Bato wana soki okoti na science occulte na bango te, bazuya na musala te. So bazuya na musala ba kokendela malembe kino kokota. Etango koti tala mopiko na condition. Aujourd'hui les jeunes gens bakotisa bango nyonso na science occulte, résultat ezanini. Résultat ezanini. Et puis ça ne nous choque pas comment. Ça ne nous choque pas comment. J'ai quelqu'un qui était allé faire la théologie chrétienne. Batangi, à la fin, un professeur Mundela, je vais vous choquer. Comment? Alors, celui qu'on appelle Jésus, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Yoshua. Et puis, il n'a jamais été un blanc, c'est un noir. Soki ba noir, bazaki ba tomalonga. Banya ba longwa le jour où on a l'église. Mais comme le noir, lui, c'est un mouton de panurge. Atikali, il ne réclame même pas ça. Essentiel, bah, latissier toge. Essentiel, à côté, ya, à Kozambongo. La corruption morale, la corruption spirituelle, la corruption physique, la corruption financière. Tous faibles à tout point de vue. Vous êtes prêts à écouter. Si on entre dans la spiritualité, vous combattez votre propre spiritualité.
et vous êtes à l'aise. Vous êtes vraiment à l'aise. Et tala soki congolais à Longwe, à fingi bakoko na fingi nyonso, à fingi à côté na islam. Et l'on va liboso à côté ba musulman baza kuna ba mindele race ya barab bazala kamande fo belé ba moustache belé nde ba ola tala biloko na bango na mutu mwinde loko liboso ko sala akolisiye pe mandefu alati chapeau na mutu akomo kotambola na ba bubu midi matin soir asaka ko mata et puis alzu tasbiri ya ba musulman pour un impresario pas bon mona ka yebi nzambe pas bon mona ke ye vraiment ba koko ba ko sakaye azu siko de la vérité chrétien atelemi kotona chapele ye kotona tasbir bazo bete masolo ya motema pembe na renaissance mais bazo ba otuni pour nini ozo sala boy chrétien ozo sala boy ye musulman ozo sala boy oh nazala concentré na prière mais ozo solo makambo ya renaissance na motema pembe. Et ils sont là. Et quand on explique ces choses, vous vous énervez. Nacha le sous comme vidéo. Peut-être beaucoup de gens qui ont mondele. Parce que bisoyo, tu expliquer nini. Notre expérience, ça ne vous dit rien. Tout le monde a une vision à ma casse salema. Ça ne vous ébranle pas. Paul avait dit, Matthieu avait dit, mais awa tout le monde a ma camope salemi. Nous ne vous intéressons pas. Un nom propre ne change pas, mais c'est chez vous on vous change un nom propre. C'est comme Christ. Est-ce que Christ avait laissé un annuaire de nom? Non. Mundela zi kombo bakoko ne apesi yo. Yo so kofinga bakoko. O ko bakoko lobby. Bako fingo ndenge moko. Et les noirs resteront en train d'injurier tout le monde. Soki bakoko babotaka papa na yo te olinga kozala mokili te. Lelo lobi ba yebi nzambe te. Na olanda bango te bato wana bato mabe. Po depuis okota christianisme mboka ya Congo etelemi, Afrique etelemi. Tolanda vidéo. Il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qui vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Ah, Olandi Mundele, Bolobil Skoni. Ah, Olandi Mundele, Bolobil Skonini.
Pona nini Nzambe na ngai, pourquoi tu as fait l'homme noir comme ça? Pourquoi l'homme noir est devenu bête? C'est la faute à qui? Pourquoi Azakola la l'église à la mouka saliboye vie ont changé mais Azaka kawana? Pourquoi Seigneur? Tout ça la nini po yoke la biso. Tant que tu as na bako, qu'est-ce que tu as dit boazo baboye? Papa abotingai. Lelo église a réveillé le biazan doki na tikiye. Maman doki na tikiye. Ye pasteur kaka ndi aza bien. Na kombi na zo salaire na pesi pasteur akekolia mwasi na bana na bango baza bien. Bande koza nini? Tout le mawana. Tokotuna nata après. Bote na bande kona ngai nyonso kuna epai nyonso bino bozwami. Lelo na lisusu kolobela lisolo oyo etali bopeto. Naso ya lisusu kaka pona bopeto. Aka kobeta sete wana. Nga na yebi tango nazokola tozali kosuka mina nzeta mini. Très propre. Wana oyo balobi oyo banzete na biso. Epa na biso tozana bakisi moko ya bokoko. Oyo eleki ba pepsodan nyonso bozo tia ba dentifrice wana. Boyebi biloko batie na kati te. Botangi pe bien te. Kotanga mukanda oyo bakomi likolo ya kisi wana. Eloko nini eza na kati. Kisi okoko sala nini. Tumwa ba biloko mobo basokola nango lolemo. Basokola nango na lolemo. Pona olongola ba biloko nyonso tolie oyo eza na kati ya lolemo. Munoko pe ekozala ezolumba mwa solo bien soki boza kolonga biloko nyonso eza na lolemo. Na bomwana na batangisa biso nini? Kolia soko sisi kolia okozwa dino kamati mai otie na kati ya munoko ningisi mai wana obwaki. Wana eza première soin ya munoko na biso. Mbala sima nde tosoli lisusu mpona oyo etali hygiène bopeto ya munoko na biso na kati ya munoko oyo tolelaka.